Les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Ngapenaza bien par la grâce de Dieu. Donc l'on est awa ko memela bino vraiment no bien une nouvelle moko kitoko. Ya to bien une nouvelle kitoko, OK? Comme tous en mois de la femme, depuis que tout va so bima bima, toujours kene ba soirée, toujours ça va sortir na ba bébé, na ba ndeko, na ba chérie. Batebe bazana un problème au babota na misus peut-être au bota te mais bazana un problème aux ali problème à libumu l'autre ko so la comment ko lati lamba na kati mais mutoi bateki olati wear trainers na kati ya lamba na yo mutoi bateki olati sentir na kati lamba na yo comme webi que tozana ba différents sentir ezana ba wear trainers mususu on a ko binga sentir peut-être en français ezana ba wear trainers mususu ke ko lata mote na elamba ce ko lata on est marque polo on na lati o komona ki ezo destino na nzoto et ça la vraiment propreté et ça la vraiment kitoko to mona ke tout azu ba ke ce côté le tout azu ba ki oui o lati wear trainers na kati elamba na yo ezana ba wear trainers mususu tozala katolata kango stoki na gym mususu tolata kango ce qui est tolata na monene mutoko komona te mais lelo vraiment batindelinga wear trainers moko ezali vraiment ya bien ezali vraiment kitoko ce ko lati yango na kati polo na kati singlet na kati serre-corps na kati là-bas o ekangi robe soirée donc mutu akoyeba te que non olati westrenness na kati na bien olati comment eloko esalaka taille shape ya nzoto na ekomona na te donc na fongola coller ongana bino to fongola coller ongana bino po tomona ndenge eloko oyo ezali avant to fongola ngo mutu o azoteka eloko oyo westrenness oyo pona kosala biso toujours na bataille na biso bien pona ko bongisa biso susu bataille na biso na kati ya bilamba na biso ezali congolaise o azali nisi ke ya non cha kombone na se ya vidéo non cha kombone na se ya barre d'info ce qui olingi o lukaye na Instagram donc kombone nisi ke azala pe na YouTube na chaîne na YouTube asala mingi ba vidéo mingi na anglais na lingala meya mingi koto ya anglais donc azote kango a proposa kingai ke no la rose ko kosela nga review kingana ba les belles dames no ba mona eloko oyo nazoteka ezali vraiment bien yemo ka check na Instagram ce que la tiamo na jamu taille mais ce que la tiamo akoma ka les belles dames akoma ka lisusu na taille la poire abi pourquoi pas ou na secret wana o la kisa ba les belles dames na yo o la tango ba les belles dames ba mona yango ou peut-être ça intéressé ya ko somba peut-être oyebité westrenness ni kolata na westrenness kolata libanda te parce que toza vraiment ba difficulté au mingi au mona mutu so solata eloko ko kolata libanda na ba soirée te mais au tia encore parce que ça ça libon bimate mais yo kasi émission jolie mais quand on émission jolie te donc tout ça là vraiment effort tout le kaba westrenness ozali ya bien niske a postaka partout donc partout ozali soko komeli na Instagram na soko luki na YouTube les messages donc à cause de la wana pona ko répondre bino ngana bino la première fois que na la tango et la première fois que na fo la po ekalelo na fo la coller ngana bino to meki on a robe non robe soirée non mais quand on a robe parce que robe et la kisaka vraiment parce que bon on a robe tricot ba robe tricot sur la ti ba westrenness ça mabe et la kisaka to la tana robe na biso et tricot to kota la before and after donc avant et après comment et kozala d'accord on aime qu'il a lobby mingi oh la rose la kisa seulement yeah dans la kisa anyway coller na biso et ya kiboué dans ce ko sombi et panaye et koya comme ça et koya boué na chasser ndingatier donc on l'a traité parce que côté les adresses nanga et donc on a chassé au boué et to ko fongola tout mon ndenge ezali donc avant d'abord que atteindre la yo à côté non d'abord que otine les mesures donc aussi on mesure na yo ya loketo na mesure na yo ya kota cuisse yeah aussi on mesure loketo na mesure ya kota cuisse donc les belles il faut aux à la cirque aux mesure na yo donc bien aux mesures na yo bien parce que aux mesures que les qui ont qui me fini ou bien que mesures les hommes néné au moins qui peut-être qu'on vend bien donc on a ceux qui font mesure na très bien et na tindela qui est c'est ça qui a tindelinga donc comme vous avez allez ni sake donc le shop from ni sake et ça comme ça nous avons
donc eza congolaise, donc lingala alobaka lingala, alobaka anglais, a débrouillé rapide en français, donc ni sake eza comme ça ni ozomona. La mesure on a tindela qui est atindelinga size ezali XL. Je pense que ça L XL a commis comme ça. Bon monde a commis awa dans la maison on a tindela qui a commis le, je pense I think it was L, XL. Mesure nanga on a tindela ezali batu o ya L ou bien XL. Comme nene est-ce que pas ni ça casse? Ah non. Na photo na biso awa elle a kisi ba design, elle a kisi ndenge shape na biso ezali, donc ceinture ko benga ni ceinture non, body shape, donc curve na biso ceinture na kokolo ba, donc c'est ça nde bozomona nde ceinture na biso nde ezali eza comme ça nde bozomona balakisi ndenge ezali eza na basinga eza vraiment bon nde boka nde eza boye na dessin car nde pe kozana na kati tokofungola na kati, donc na kati nango read me before you put your shape on. Ni sake alobi ke to tanga ye avant que to la ta shape na biso, avant que to la ta ceinture na biso. Les belles dames, boutique commentaire na c'est shape on était so shape na français c'est quoi shape avant que to la ta curve na biso whatever boutique la commentaire na c'est, donc avant que to la ta on bien on seulement ceinture pour tous à tout comprendre avant que to ceinture na biso alobi ke wana to tanga ye alobi lo kaliboso ke ko chango na machine te ko chango pe na machine ozaka ya ko chesser bilamba te pe eloko aliboso tango eloko mi balé tango ozola tango zala sûr que ozola tango bien parce que ba place misusu ezali soft eza pété ba tissu à place misusu ezali pété makasi soko benzango makasi ni tout ozaka la manzaka et tout ou ko benza makasi ko toboka donc zala mo pété tango ozola tango pe alobi lisusu que avant que osomba avant que o mekango pardon avant que o mekango il faut encore o mesurer. On se mesurer très bien dans la vidéo, puis comment on se mesurer. On se mesurer très bien de vos hommes dans la vidéo. On se mesurer bien au taliqué, mesure au tindela qui est, et ça mesure au atindelio. Après, c'est là où ça n'est au colatango. Parce que ce qu'on l'atango et qu'on soit pas beaucoup taille en zotonayo. Ce que tu tailles en zotonayo, miske à cause que kokiote, qui ça mon nene, qui ça mon kiemakasi, ni ça qui est à cause selon bon côté. A cause la exchange te a cause on sango te parce que tant on l'a tiré en haut déjà senti on attend on l'a tiré en haut et ça nous a manqué et cause faut moi na nzoto na yo donc moi au zongi sango exactement donc et lamba ya ni c'est comme ça sentir na et à ma casse pour non exam na sentir mon quoi ya boy. Non, il y a une différence, c'est que ni sake, ils allaient bien, ceux qui ont des anango, on a somma quelque part, on a ceux qui ont des allaient bien. Mais l'autre, le blé, ni sake, il y a mon amboka, ok? Donc, sentir ne ezaboué, na kat nango, ils allaient na bakol, donc ils allaient que ekokita, ce qu'on l'a tiango, et à te que ekita, donc ceux qui ont un zoto, ils ont karamaloko la kol wana. Après, na kat awa, na kat abalakisi, taille na yo donc mesure na yo c'est taille non ba taille na yo pe ba ebisio information comment okoki ko sokolango donc c'est ça donc ils a vraiment côté jui ali boum ah ba ils a vraiment bon non quand même pas ko pousser ngo ils a vraiment makasi tout ça na awa ils a na sima awa boé so bon mon a bien na sima awa vous allez ko la pète oui ils a trop pète qui a likolo. Donc à place ni nabisu vandaka donc face bisika kozala eza vraiment pété mais awa liboso ezali makasi lokola a likolo mais a likolo za makasi mingi ki awa eza vraiment makasi te donc c'est comme ça et puis neloko na biso to kofungola tout à la suite eza nini donc eza na basinga ok donc okola tango lokola single nde bati na photo bomoni na photo basinga c'est comme ça bon na photo nde atie singa bon même na sima awa bon na singa donc yeah okokola tango comme si kezali okokola tango comme si keza single pona sokola ti lamba moko keneti ya maboko boyo okokola tango ezoyebana nango te ko tiango na kati soki olati elamba ozali lokwa to lokola bise moyen otia singa boye ezate wana ko tia sikoyo singa na biso ya mikie oyo singa na biso mikie ono bozomona
ya monde parce que zo edo pona attention ko zo bina ekitate to za na ba westerners mususu be to za na ba bloc mususu ka tanzo to soko la tiango eza na équilibre te eni soka ko ninga ni kaka boye susu za mutatolo ninga no mona ka yango pe prakata pa engumba mingumba na kati lamba boye so la lamba o esali ota esala ka vraiment kitoko te sala bizarre na nzoto. Donc c'est ça que ya che oyo singa o na kati pona attention ko zo ningana oya elambe ko ko ya te. Donc lambe ko ete pour no kokangisa ngo na soutien na yo. Donc tozana de singa na biso ya mikuse donc otiango na mupanzi et tozana de singa na biso ya mulai. Na oloba mingi te na mekana bino tomona na nzoto ndenge ko sala na la nzoto nanga avant et après tomona comment e ko sala. Mais eloko nga na koloba ke po na ngai na moni yango ezali nde eza na lati yango na moni yango eza vraiment tight te eza vraiment ya kokanga nzoto te na moni yango eza munene po na nga na oyeba ke tona pesaki mesure na nga mokolo wana nautaki kolia et nautaki obema moke donc eza vraiment te kekangi nga nde nalingaki parce que modèle oyo nga nazala nango mosusu ezalaka taille S mais on est kanga mais o ezali taille LX donc eza taille ya LXL eza vraiment munene na moni yango munene. Ok les belles dames o na lati lelo ezali size SM na vidéo na eseni matindela kinga size L XL et pas ni sakay mais ezali kinga munene donc la différence la vidéo on a dit que la chocolat on a dit que wana ezaki munene mais size oya S M donc small medium on a lati je pense que la développer le kanga parce que batisia boye ce qu'on lati ceinture na kati ya mabe et la kisaka ba bozo na vraiment oyo na été o lati oza à l'aise quoi donc ko kitate ezana ba singa nango awa donc ko chango singa boye ninga lati pona ekita ote donc voilà is better. Bon, on a qui est dessiné à teke, bah les noms est dessiné. Donc voilà, c'est comme ça. Ce que je mesure aux alliés M pour n'avoir na kolba que soit pas pesa yo. Ce qui est à aux mesure notre signe de lié. Au tourner ce que aux alliés taille, ils mesure M, bien alliés mesure L, bien alliés mesure S. Donc pour n'avoir na kolba que quitter na ozali ya mukie na ona C. Donc ce que vous allez mesure L soit M. Ce que vous allez mesure M soit S. Donc kita na o ya mukie na on na esero makasi. Ce que serré makasi nde ezalaka bien, mais ce que tiki espace nde yanga etiki. Donc na zomona vraiment que koto nanga na ciel bomo awa et serré en côté parce que ezali munene. Mais ce que zala ki vraiment que kaninga nzoto ngaki esala ngai bien. Donc na pesi bino vraiment feedback moko honnête parce que na yakite ki na kosa bino na technologie ça vraiment bon vraiment vérité mais ils allaient vraiment très bien. Ce qu'on a dit on a nzoto ils ont l'accepté qu'on a tiré loco ils allaient vraiment très bien même des salinga les bons même des et côté singa les bons fininga mais côté c'est fininga te même des salinga bon c'est mieux que son à la tir en côté donc pour l'anga na koloba que curve na oyo ils allaient vraiment bien déjà seulement qu'il faut seulement que tout doit size oyo ils allaient amitié qui est bisou. Merci beaucoup nande pour ça qui wana ebele na kotalanga ce communique vidéo oyo et c'est pélicio les belles dames comme ça nante ko aimer vidéo et que ça la bien makasi comme ça nante ko ça la abonner dans la rocho et que ça la bien makasi comme ça nante ce communique westerners oyo et c'est pélicio ils allaient bien les belles dames pourquoi pas Hollanda ni sake no chako mboni wana bozomona na video ni sake okolanda na Instagram na YouTube ne pezali ni sake email ne pe no chango wana pona aider bato bazala pesa kotinda email donc pona ko sombango zala wana supporter aza congolaise donc supporter et que ça là est vraiment bien donc ce que pas ni sake o epse que non na mona ki pas la rose ni sake a longolo moi quelque chose na prix donc voilà merci beaucoup nante bozaki wana ebele ko bosa nante ko zala abonner dans la rocho et ko sala bien makasi ko bosa nante ko aimer vidéo pe ko partager na bande ko misusu o bazo loka westerners o bazo loka sentir ya kate kitoko donc ba fête zo ya mtuto loka ke non libumu ce que ebimi sala ka bien te mais ko garder libumu biso bien na bilamba na biloko abozala ka vraiment bien makasi partager vidéo et ko zala bien mingi merci beaucoup na binyo so bozala ki wana nzambe azala na
bino atukutani à la prochaine tina te et communatine. Bye.